Ok, bandeko, mbote mbote na baboni na biso ndenge tomesana kolobaka mbote na pesi bino mbote zo bino arrête Kilimbu Shembo TV naza na mingi ta koloba masole za ninde kaka tozolanda sikoyo boketu wa yambo mama soko za na ba stress penza na ban soko tay boketu stress ko sila yo malare ko silo zo ko silo donc tozana likambo na boketu bolanda boketu loba pesa masolo na yo ndoko pesaka atoza na kanda okotika koseka toza na stress okotika koseka lobela biso boketu ale boketu kota panza bango bofani bozolanda procès ya Kamere na Mida na Sura bofani kampu na TNC théâtre bandeko na ngai boza ndenge nini yaloba sokoko naloba na monoko nini peuple ayoka babwakeli bino virise soki Jeannette Kanambe anniversaire bazoembelaka na bato na ye bino tu bopartage yango me bemiso ya boye bozopartage yango te bemiso ezodifie bino bolonga na buzoba barwande babotoli biso mboka likolo ya Kisasa peuple ya masanga peuple ya idolatrie peuple bozanga sens ya nation soleka na top Congo et pas Christian Zolobake ngai na sorana ngalo to sorana na kindoki na monde no ya molili wana na suki sabino ko Koffi Olomide osuka yo sutela ki Rwanda ba ki conséquence te yo jibira yo mwana no suraya yo na pekisa kyo tik bimisa mwana na yo na makamba Kamere tate foza la ka responsable bimisa mwana no tika kolula mbongo jaberde tala lelo mwana lekida RTNC osepeli mobike mwana na zwi ba iniboni lelo mboka na soki lelo mobule bimi okopeye conséquence ba contre rende konsale majaberde soki eza modèle ya mukuna ala rabasi na jeep na ala rabasi na bureau na ala rabasi na kati ya bureau na ou bien l'église na etali bisote eza distraction nana ko semele bilote na mene peuple nzambe ke nata la sima pona baluka na ko moka mwasi à l'autre non mes frères ba guerre ya ba image wana abima na mwasi na kata camion na ba jeep c'est pas notre problème. Notre problème c'est la libération totale ya mboka na biso na se su boketo au jour na zo koma sage au jour sagesse ya nzambe banani babomi mbokana ba pasteur mukuna pasteur mutombo Kakenza Galasa Moïse Mbie général Soni Kafuta Mamba Sikatenda ba pasteur tout o baza corrompu mais ndeko na ngai mukuna atikala mutakala te eza ndenge na bango baluba ndenge bazali mensonge mukuna lukuta Moïse Mbie lukuta Michel Bakemba lukuta Nake Kalamba lukuta elite ba ndenge na bango ba Félix boko changer bango te baba ndok ba ato sololi na Yesu ko yawa tamba okuta la bango babandi titu minga eza passe quelle sorte ya peuple ya loga sokoko na lo mana monoko nini po peuple ayok mes frères boko sabato baza faible en esprit pas moi nga mutako sanga azate nazali à terre na bitumba oyo inspiré na puissance ya Nzambe envoyé à Nzambe mais ndeko na ngai c'est chilolo bololo mwana mobalo wa boma tata na Etienne Tshisekedi batufa ye na kuse ye na mama Neymar po bazwa pouvoir wana okokufa mabe yo Félix malhonnête ya batuti figira ya barwande mbongo yo yibi Félix bandako yo someni bana nona ba États-Unis na ba watero partout okokene na ngwapi mindele wana bakobotolo lobi bandako Félix mindele bakobotolo biloko tu wana sa muninga na komi ministre ya justice ke lobi akanga biso to mona akanga biso Koffi ati data ba délégation ba kokanga na Bruxelles aw yango tozobisa président Emmanuel Macron président parlement ya France tozobisa ba parti politique nyonso ya France que
boyebisa Kofi azonga keno beta na Bercy ya Bandundu ou bien Bercy ya Kula ou bien na Butembo Beni place bazoboma bandeko Kofi okosibir loko lingi tolobelo me tozolobelo na ndenge ya mabe sambela fukamela ténèbre na yo makambo tozosala tokutana ngai na yo ngomba na ngomba bakutanaka te mais soki tokutani na bino di un jour Kofi okokoma handicapé ya libela na vie na yo Kofira alias Kofi Olomide ekobise oyo abimaka na bana ndeko na ye oyo akolalaka bana bandeko na ye les rois de sexe oyo akomisa alias restre yo Kofila nakanisi biliaki yo bikoki gouvernement français lokola boyokaki makambo elekaki epai ya farira te double sexe lelo boye bondimi boya kobetisa Kofi akodefie bitumba. Moi je crois que bagene tout ya Europe bagene tout ya Paris oyo bozana ba quartier tout ya France bano babotami na kati ya poto bozala mobilize tokolalisa France oyo elekaki na gare de Lyon ezalaki moke mais oyo ekoleka na France mbala oyo Kofira nakanisi Emmanuel Macron akodémissionne bandeko na ngai bino tubona groupe naza koefase bino au jour tina kozonga normal parce que nazo comprendre te nalobi peuple bakoli ou bien bakoli te nga kalisa bokozwa ba numéro na ngai ke bozoka ba vidéo o nazo sala bo partage kango na ba groupe bo kataka ngo bo saka mobilisation na 4 coins ya Zaï bino bozozwa bozotia biloko apapamba nazo effacer bino tout boza bandoki bokobonga te malédiction ekolata bino olimbisa ngai naza na problème deya nakomi kolongola bato baza na bagroupe ebele oyo batinda bamessage oyo ya mobilisation na kati ya mokili mobimba boweleli kozwa banimero na ngai botondisi bagroupe bozosala eloko moko te bagroupe wana oyo le EED bitumba oyo bino bozotiaka bamitakala bozotiaka makambo apapamba bateatre bozotiaka makambo bamariage na kati ya bagroupe yango nazo efase bino nazolongola bino bomona yango mabe te parce que ngai nayaki bomilibere ntango bokendaka baeglise ese bomemaka bamitakala na baeglise mpa bapaster